namo, kurera namo. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyesa tu babolinga mama Eliani tu. Na pesi bino mbote mingi. Bwe ma vie puis moko wazi, mais est-ce que vous allez bien? Boni bino bandeko nanga, est-ce que boza malamu? Bolamu ki ndenge nini? Tongo ya lelo eza ndenge nini? Bolamu ki bien? Nga mama Eliani tout ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Nza mama azo batela kimia ezali. Bino pe boy sanga kote na bino soki boza ndenge nini bandeko na ngai. La kola muka. Ezali habitude ete ezali ka grâce. Ezaka grâce ya Nzambe. Soki Nzambe asali ngolu to lamuki. Ope batiki biso to leki bango pe na eloko moko te o. Ba yo pe baza na ba hôpitaux to leki bango pe na eloko moko te. Nzambe asali ka ngolu. Oye mana ngo frère na biso Denis Ngonde. Nakanisi bolingo na yo kati na bomoi nanga nini nga nasalelaki yo polelo nga na tatolo nini nga napesaki yo polelo nga nazala na bomoi. Oh belengo luna yo papa pe bolingo na ya Yesu oh, kumisama sanzola mankolo ba oyo bazali na ba prison ngai na leki bango na nini ba oyo bazali na l'hôpitalo ay na leki bango na nini soki lelo nga nazali na bomoi ezali misala na ngai te o belengo luna yo papa pe bolingo na ya Yesu kumisama sanzola makolo yonde Nzambe nanga kumisama tanzola mankolo motema nanga ekumisi yo molobeli nanga kumisama sanzola mankolo makasi nanga kumisama sanzola mankolo kola kola mkeza bitite tant tola tola muki to pesa Nzambe merci to bikumama to lobi matondo to pesi matondo na Nzambe ya mawa lelo tozo solola makambo oyo eza koleka na vie. Nous parlons du quotidien. Bato bele batina nga ba vidéo na mona ki yango pe déjà, mais j'ai pas eu le temps de parler sur ça. Yande ko mwasi oyo azo melisa mbwa mabele. Na je yango ebele mais na bande ko kipa yango te. Alors aujourd'hui, il y a une femme qui m'a appelé ce matin pour me raconter son histoire. Ay maman Eliani tu na permettre nga poza bato mususu azotinda vidéo basenga permission te hein. Azwa kaka tindelo ka vidéo ka bongo mo ata musu vidéo bolumbu atindelo boza na ba finité moko te mais mona ka zo vidéo bolumbu atindelo mais bato baza bien instruit avant tindelo vidéo bongo akobenga yona na tunya maman vidéo moko eza boye eza vraiment malamu te ce na koko tindela yo soko lobi oui atindelo soko lobi non osanini atindela ote. Alors elle m'a appelé d'abord avant de m'envoyer la vidéo. Beninganano, abi maman, dans la vidéo, ils ont circulé. Dans une histoire, ils sont similaires. Et on a tout na souki na tinda la vidéo ngabi ikamute tinda. Et pourtant na zakipe na vidéo ngo mingi. Ah moye. Bozana mkena telemina no. Abi maman ni histoire nga eza similaire.
na histoire oyo ya ndeko o bandeko bazopesa bambwa mabele. Alobi mama Eliane tu omoni ba misala oya butu. Eza misala moko ya pasi. Quand je dis misala ya butu, les gens qui font la rue quoi. Bato basalaka na vrai sens à monde to baka bondumba. Bato basaka bondumba. Alobi vie ya butu eza vie moko eza difficile. Vie ya butu eza vie moko vraiment ya pasi. Vie moko ya pasi parce que eza vie moko abike eza vie moko etindaka basi bakende na bakisi bakende ko simba bakisi eza vie moko ezaka na ba concurrence. Yo zozo mibali ya ministre ye pa lingazo mibali ya ministre yo zozo mindele moninga lingazo pe mibali ya mindele. Abi maman Eliane nitu eza vie moko eza vraiment pasi makasi eza vie moko eza très difficile. Ya bandeko basi obo monaka ke bazo sala musala oyo to bengi kindumba. Oyo to bengi kindumba eza vie moko vraiment eza ya pasi makasi. Alobi soki boza ko sala kindumba entre vous ndenge boza wana mutu nyonso azolinga ye fozo mibali ya bien. Alobi mama Eliane tu ngayo naza ko yebisa ona azali ex prostituée. Abi naza ex ndumba. Mama nitu nazali ex ndumba ndingo moninga oyo. Bandumba openza bazaka na boulevard. Eloko ememanga poto kindumba. Kindumba. Aka miss na cheki kamera kuna po mweza makasi. Alobi eloko ememanga poto mama nitu eza kindumba. Kindumba etindaka mutu akende kosimba kisi. Kindumba etindaka mutu na mabe. Kindumba etindaka mutu asimba kisi. Etindaka mutu akende na mabe. Pona oza na besoin ya mbongo. Oza na besoin ba mona yonde. Ozwaka mibali ya malonga. Yonde ozwaka mindele ya malonga. Pasi ya kindumba. Yango wana mama Eliane nitu. Pasi ya kindumba. Olinga te. Mutu nyonso sa kindumba ndenga lobi na ngai azalaka toujours. Asimbaka toujours kisi. Toujours. Mutu asaka kindumba ngai te ya bandeko eza maloba na ngai te. Ya maloba ndeko abenga kinga pati ya Belgique. Abi mutu asaka kindumba toujours mama nitu. Akosimba kisi pona nini? Protection. Azana besoin azala protéger. Na ndenge batambola na butu wana po bakuta na makambu ya ndenge na ndenge. Alobi to kuta na makambu ya ndenge na ndenge mama nitu. Oyo bino bozo mona lelo oyo parce que to komi na monde Android. Makambo oyo mama nitu ngala alobi ekomela ya sala yango. Abi asala makambo oyo asala yango. Tango bakuta na kana mibali oyo ya mindele. Tango mususu pe mundela bimina yote. Ke bobi makimosi na mobali bosangisa nzoto. Bobi mine kimosi na mobali te ke bosangisi nzoto. Mais apeso kaka mbwa na ye. Yo sala nini osepelisa mbwa na ye tala niveau. Mundela peso mbwa na ye. Yo sepelisa kaka mbwa na ye. Ya zo tala. Ndenge oyo yo za kosepelisa mbwa. Suka na mwasali nini? Afuti ombongo na yo siminzela. Okay. Afuti ombongo na yo siminzela na yo. Kende. Alobi mama nitu. Eloko babengi kisi. Open mengo Belgique ango. Mama ngo te susu. Bolimbisi Allô? Allô, bonjour Maman Eliane. Oui, bonjour maman. N'a rappelé tout à l'heure parce que dans une émission. Ou bien rappelle-moi dans 20 minutes s'il te plaît. Dans 20 minutes, ok. Désolé pour les dérangements. Okay, il n'y a pas de souci, à tout à l'heure. Merci. Abi maman nitu, olinga to simba kisi. Tozaka na besoin de protection.
protection entre bango na bango babokela na bakisi babokela na ba maladi basala na makambo ya mabe. Alors loko basala makambo mabe bakenda kaka kosimba bakisi kisi protéger ye azo mibali ya mindele azo mibali ya ministre mibali o nyonso batangi baza mbongo abi makambo nyonso basala yango bango nyonso. Bon na bango nyonso tout moi j'ai pas vu mais alobi ke bango oyo basala boulevard na Congo na biso na Zaire nde basala boulevard. En tout cas basala musala oyo ya komelisa bambo mabele alobi amoni yango iloko sikate po ye aleka wana sala yango. Mais loko tokomi na monde Android mokilele lo Satan alingi kozwa gloire, Satan alingi kozwa place ya Nzambe makokoka te. Lokola Satan alingi gloire alinga zo place ya Nzambe monde Android yango makambo komi kobima libanda boye komi baboye na poisa. Mais depuis la nuit de temps ça existait tout ça abi ya sikeza te. Alobi soko moni mwana mwasi abimaka na boulevard mwana mwasi abimaka na balibane na o mindele o chino o nini mama ni tuyeba aza mwana mwasi alinga basukola enzoto aza mwana mwasi akotaka bundaka bonganga asalaka nyonso na parce que il faut ba mona ye il faut ba linga ye il faut ba lula ye. Mais but ezalaka koluka nini mbongo mosolo ezalaka likambo mbongo mosolo ezalaka likambo ya gloire nazala na vie ya bien bamonanga nasomba ba jeep tango akala lobita baosa kindumba bongo ezalaki ke mobali amemona poto. Il faut kota mobali quelque part amemona poto alingo makasi asalela oboye shishisha boye na boye tout ça. Mais tango lelo komi boyebi ke na kala bato bazalonga kolongwa nokite chez les parents. Mais lelo komi mwana mwasi fa vana na ndako na ye il faut un appartement na ye à vivre na ville aza na Gombe aza la bien liko na ngwaza na jeep loko nga mameli ani tubona na mokata jeep na ngai o na tambola nango o ML na ngai Mercedes azala na jeep azala boye azala muta voyage lelo ba mona akemboko lobi mboko yango wana bandeko na mokili foko tala muto aza na mbongo bo asalaka musala nini yango wana mundele aza maela landela kabiso ana poto azo mono zo vivre au-delà ya ba moyen na yo osalaka musala nini mundele fa yeba ozora combien pour vivre non ozo vivre wana. Abi mama Eliane soko moni mwana mwasi akomi na niveau kolala na bambwa yebaki abandali boso na banda kwa nganga akota bonganga kobanga esila abi mutu normal mama Eliane akota nda kwa nganga te kaka boye bapese libele melisa mbo abi akokata kobanga. Mais bana basi la plupart oyo basalaka la rue les femmes qui font la rue mingi akota nda kwa bonganga. Soka sa kotinda kwa bonganga moni déjà na kwa bonganga nengeza. Alors pour apesa mwa mabele osale solo ko mon côté pour accoucher na mwa e osale solo ko mon côté alongola fous ko banga kati na ye esi elongwa esi sala nini esi kenda. Donc pour na ye akoma komona makambo seza normal. Oyebi pourquoi batu musu belingo ka baba mbongo na bango te bato ana mbongo ke akana mbongo yana biso kana mbongo me mbongo na ye alinga kabela batu mbongo te na biso ne putana mbongo makaba mbongo te. Oyebi pourquoi? Parce que bapasi oyo bamonaka na butu bapasi oyo bamonaka na butu ozola la pongite yango soko zimbongo wana pasi kokaba yango ezalaka pe pasi pokaba mbongo wana eza pe pasi ozongo na pasi pokaba ngo eza pasi omonaka mutu amisalaka ye moko alata kitoko azungisa boye asala boye alongo wana lobi mama Eliane tu ngai tina koma na molimo wana ya kosala kindumba ya kokota ndako nganga ewuteke pa ya mama leki nanga. Mama leki nanga azalaki commerçante aoteka ba super na mboko yo ya biso na Congo na Zandu na pavillon soki pavillon 5 ya ebisa kinga na bosse na pavillon abanoteka ba super. Alors na kati ya famille mama leki nda azalaki yende mwasi ya mbongo eza nde ye soko atemi alobi likambo na famille se vandi sui po ya alobi mwasi akendaka balome eza ye mwasi akenda ba Nigeria eza ye mwasi aza na mobali ya na mbongo eza ye. Donc na famille moto azaki na parole bosa mama leki azalaki te mama leki ezalaki nde ye.
Alors maman ni tunga na otalanga be ah. Donc maman li kikaka ye. Dat faut que la kaye. Faut pas gumba me la kaye. Pour y mouton en bongo. A lobby a betil bongo na mais ça tout le monde silence ça tourne. Abinga fona na pauvreté. Fona luka vie. Mais vie on a kende ko luka. Na kende ko luka vie le kola maman li ki a commerce te. Na kende ki na oyanga ya kindumba. Ya koluka ba mibali ya mbongo. Koluka ba libanais na ville. Pona zo mbongo, oui. Nazwa kipe mama. Mama leki na nga vi oya azalaki kosala pe mama leki. Tango na bandi ko kende banzela molili. Na yeko comprendre que mama leki misala sala kango normal te mama leki pe asimba bakisi. Mama leki ana domination po asimba bakisi. Mama leki mbongo nenga azwa wana azwa ngo pamba te. Banda ko atongi pamba te. Na yeko comprendre tango nga na kotinda ko molili. Na yeko comprendre que mama leki pe asimba ki bakisi. Tango ngai na bandi na koti ville na komi ko bima. Na ba libanda komi komana ba changer ba voiture mama leki komi ko banga bi. En tout cas yo polandi lokolo. Olandi lokolo me yo kena ona ndenge mususu. Mama leki na ya lobi. Olandi lokolo nanga me yo poke nango na ndenge mususu. Po mama leki kena ona ndenge commerce me ya kena ndenge na ndenge ya koteka nzoto. Ay mama ili ani tuna koma ki kwenda vutuka. Zaire Paris, Belgique. Mais mingi Belgique parce que mundele nanga azaka Belge, za omimaka mikaka na Belgique. Et puis pour nazala bien na mundele wana pe mama ni tout ça. Il faut na kenda ko ningisa matititi. Il faut na ningisa na komise zoba. O nyoso na ko senga mama ni tu na tongela mama ndako. Bandako mama ni ke bandako tonga na tongela mama ndako. Tongela mama na nganda kuna chaba sentinelle na porte. Mama zo mwana pa mama zo mwana kindumba mwana akumi na via ville kindumba mama sina bandi vina ngana ngoya kopekisanga. Nani? Nazo bisa bango bo bato misère na longola bino na misère oyo. Bato misère na longola bino na misère. Na longola ka bango na misère mama nitu. Mais mbongo malamu te mbongo ya kindumba. Kindumba kaka te mena bakisi mama nitu. Asangisi yango na bakisi. Oui nazo kimbongo. Na koma ki na mbongo. Na eko s'installer na Belgique, na vanda sko na mobile na Belgique. Na zaki sumala mute mama nitu. Ba réclamation koma ki kolanda ngai. Na koma ki na lali bo mutazo ebisanga na litoi. Muta osolo na nga na matoi na zoka mutazo penza ko murmurer na matoi na nga mama nitu. Na komi ka erne soko sirstote na komi ko banga pona nini bakisyo yo na simbaki. Mama ni tuna Belgique anga na salati na vitrine nazo tika mobile ya mundele na ndako na kota vitrine. Molimo wane kota yenga tellement nazo tika mundele na ndako nazo kene na vitrine. Pona nini semence wane kota kinga tellement na kati na nga ya impudicité kota kinga ya kibula kota kinga na kati c'était plus fort que moi. Mama kovanda kolala kolamuka kovanda kolala kolamuka mama na bela. Ndenga poto mobile amoni na dépression. Na koma biloba na koma suki ndenge nini donc na koma ngai susute. Mobile amoni za dépression. Ta mobile amoni za dépression na bengi saka bana yaya nga mibale na poto na mema bana yaya nga mibale ya basi na yana bango na poto. Nga moko na bota kite. Na kina mwana te. Na mema bana yaya nga mibale na poto baya kovanda na poto. Famille a pasi. Bino bana basi bo débrouiller bino pe bo lukanenga ko salisa pe libota. Mama Eliane. Mutu nange petaki. Ba mona kaka dépression. Bana ya na ngande ta bamba e ko tala nga bazomona asali eza dépression na komi ko loba na komuta biloba na zokata biloba donc de komi ko loba. Je ne me contrôlais plus, je n'avais plus le contrôle sur moi. Je n'étais plus moi-même. Nies na ngai moko nda bi habité. Mama leki aza bien te. Mama leki fa zonga Congo. Ayebisi mobali nanga mundela lobi fa zonga. Mobali nanga zwinga bakeko memanga bakeko interner nga na hôpital psychiatrique. Parce que pona bango na sala ki dépression. Ba minga na hôpital psychiatrique nzoka ki ba réclamation ya satana. Ba biloko nga na simbaka. Ba kiso nga na simbaki sala nga retour.
Nièce tanga ne simba nga lobi na été biso to ba africain nga zabo il faut azonga mobala tchenga na hôpital psychiatrique il faut azonga Congo bazongi sanga Congo ko mema na zonga Congo nazokata bilamba mama ke koluka ba pasteur mama luki basali ya Nzambe mama ni tunabela kaliboma oba okanga na singa moyena leka na psa témoignage na ngezate mwesa ka mwa soni vi moko zaki na ngosko batamone sala ka mwa soni yo na bika na episa yo abi mama ntu bakoma iko kokanga na singa so na zana ndaku eke na ngina kati ndaku te na komi ko ganga bakozwa nga penza pa na biso na nzita manga bakainga penza na sima mutu aliboma bakainga penza na singa mutu aliboma bakainga penza na singa bakanga na singa posi note na osa nini na kokima mobala mundele na poto nga na Congo nini ba retour ya biloko nga na simbaka tellement ki se belé après era ko salanga ba retour mama na nga lokwa banda ko bondela mama zo bondela tangu biloko ni sala kanga na kina Kinshasa ba passer ba komi ko bondela na ndaku bakomi ko bondela na ndaku moyeba manga na église te pona ko sala tapage mama pensoni ndaku soni to ko mema ndenge ni mwasi ya poto tala ndaku na tonga mama ndako mwasi ya poto tala ndako na tonga voiture na lopango ya malonga naziki na saka na kwenda vutuka membongo ezaki ya biente na losambo nde na eko sala nini koloba vérité nyonso tu ndenge na bandeko kene na banda kwa nganga nde na bandeko zo bakisi ona bandeko pesa ba mindele ona bandeko sala boy ko sukola nzoto na nga protection na ndenge ya bo nganga na renonce na makamwa na nyonso mama nitu basambeli pona nga na pesi vi na nge pa ya Christ yango lelo na bomoi yango na bakite na benga mama nitu na expliquer ye lisolo oyo abeta ngo epa ya bato mususu bayoka lisolo na nga moko na kokateza ka somo mingi mama tango bandiolo ba maya miso bandiolela abandiolela ay maman ni tu pona zo betela yo j'ai beaucoup souffert maman na dépression na moni passe na dépression na nyo kwami ya solo mbongo akisi eza mbongo mo ya courte joie na nyo kwami soki na kina mama o mabondeli te ndelelo na bomo ete mabondeli ya mama famille ekota mabondeli na eko renoncer na bakisi wana nyonso na eko renoncer na wake na tiki na yambi Christ mabondeli nde na eko bika na biki na tiki oyebi tango baola kisanga foto ndenge na nzete bakanyenga singa lokola ntaba pona kima te ba expliquer que soki to cheo na ndako bandi oganga foto bimuso libanda aprefa vana na nzete boy bato ba omona vana na nzete boy mutu aliboma liso na nga beta na bato esunga pe bato mususu na yebi ke bato ebele babula ya kale ebele bakota banzela molili pona kosilisa na nga na pesa ka conseil bandeko kolula mokili te ndeko na nga ozotala tozoyoka ngai kolula na mokili te soko moni mutazana ya ye kolula na yo te komitungisa kotuna pete ozongo ndenge nini kolula te mama Bible lobi na biso contentez-vous de ce que vous avez contente-toi de ce que toi tu as zala na esengo na oyo zana ngo zana kimia na oyo zana ngo biso baloba tolobaka wala la nzala kula jini mwanda lala na nzala mekolala na problème te po soka ata oli otondi oza na problème okomaka bo muke tourner oza traumatisé poza na problème lala nzala mekolala na problème te kolula bozu ya moninga te oyebi te ndenge nini azwela yango bandeko wana siko conseil gratuit bozu ya moto oyebi te azwa ndenge nini kolula te ya voyagera nyonso voyage ndenge akende oyebi ndenge azoka babiye te ya lata kitoko oyebi te azoka monga kolata wapi ta mosu amelisaka bamwa mebele na butu yo oyebi te ta mosu alalaka na nyoka yo oyebi te ozolula yango Bible epekisi biso kolula te
kolula te soki omi mutu ana bozwi monango normal eza ya ye eza ya yo te soki mutu aza na bozwi mona bozwi na ye normal kolula yango te na kolula wane kotindo banzela mabeso ya motema makasi te na kolula bozwi ya moto nga pe nazala lokola ye nga pe nakoma lokola ye nga pe nazala donc soko kotisi kolula na kati ya bomoi na yo ndeko na ngai okosuka mabe soko la nini po mutu azaka na bonzambe a mutu abilula lula te alulaka te po bible epekisi biso kolula soki bible epekisi kolula parce que yebaki soki mutu aza kolula akende nzela mabe iya chanjaka bavoiture pamba pambe achanja bavoiture pamba pamba oyebi ninga azolaka mbongo na ye te iya azaka so abweni na mobali azusi mobali mosusu oyebi te eloko nini mibali balandelaka ye azwaka bango mpe ndenge nini oyebi te ndeko na ngai soki oza moto kolula te ana ndako kitoko oyebi ndenge azwela yango te asali magazin moko ya munene soki okoti magazin na ntuka oluli moninga mwasi te kolula te oyebi te oyebi bozwi na ye te oyebi ndenge azwelaka yango te ye mikolo akomaka bavoyage moyen te ake Turquie mabe akende Espagne mabe ake Dubai akende Japon mama avanda na mwa ya kisasa epa ye akoti pa voyage kabongo yo oyebi te magasin munene asali oyebi te conseil gratuit kende na makomi contentez-vous de ce que vous allez bo sepela na obozana ngo sepela na oyo nzamba pesi wana ozana kimia nango yo sepelaka nango kolula ya X te kolula ya Y te la vie elle est tellement courte faut en profiter kolinga kobebisa tana yo te na kokena musala ya satana kobebisa vie na yo te na tapona kena musala ya satana courte joie esengo ya mukie Satan pesaka metango botolaka ngona ndenge mabe na ndenge kosakana te mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne poursuit donc quel chagrin nzambe so apesi apesaka na esengo ovandi nango pe na esengo moko te ko botola moto oyo nzamba asimi na maboko oyo nzamba asimi na maboko na ye moto ko botola ngo azate soki nzamba apesi yo moto ko botola ngo azate oyo nzamba za ko batela moto ko botola ngo azate ndeko tolia pete sepelaka na oyo oza nango koslula o moninga aza nango te ndenge azweli yango yo yebi te mipesa na losambo o zangi lelo senga nzambe apeso parce que moni mo nde ebimi mpona biso nyonso mbula pe tango ebetaka mpona biso nyonso malili pe tango eyaka pe mpona biso nyonso nzambe alingaka biso nyonso nzambe aboyaka mutu te aboyaka bana na ye te melko to ana sa moi bible lobi moto kolobe na motoki na ye telema luka motoki polia melikolo nango cha bonzambe na kati ya oyo oza koluka cha nzambe na kati ya makambo na yo luka benediction na yo pa ya nzambe mibomba na se ya makolo ya nzambe na bomoi nde okoza na esengo pe kimia elibela na libela. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kalusa kumun. Nzamba nous beshenen bana betu bons. Bye bye. Bonne journée et bon week-end. Les toi samedi, le 26 février 2022. Je vous aime beaucoup. Bisous, bye bye.